mosala ya kontuka eboka nani alobi na bino te na poto eboka ezalaka terre botuna nga nini eloko nini akonika eza mpasi nayebisa bino oyebisa bino na suka naonika banzete euti Congo tokoma komitraite biso moko kisi ya mondele tolemba lelo pene asombeli yango eboka tosombeli yango pene ebokani na komeka konika nzete nzete yango makasi ekauka wa nayebi te soki natokisa yango to nasala nini eboka mpenzaku mondele asalaka ebioko kasi nsima na yango asengaka bolimbisi kasi moto moyindo akosala ebioko mpe na fopa mpe asengi ata bolimbisi na yango bandeko babolingo nayebisaka bino mbala na mbala botuna Serge Madiala ayebisa bino eloko nini oyo ya na ye ngoma alobaka ebioko soko oyebi ebioko te ebioko ezali eloko bobengaka oke. Voilà. Donc, awa naza konika ezali nzete ya manga, poso ya manga. Naza komeka kotuta yango po euti Kinshasa eza pena ya kokauka. Naza na besoin yango ezala ya konika mapoussière wana yango nde na kotraite bamaladi kati na nzoto. Voilà. Awa biso nzete manga elaka te o toimporte kaka kuna na Kinshasa. Donc match yango wana tobe o eboka. Donc eza pena nzete ya manga tala poso ya manga yango oyo voilà eza na basinga bakangelaki yango voilà okendaka kozwaka bakisi ya batension lere nyonso tolembi yango na badiabete esanganaka badiabete so esangani epesaka mwa matata. So, soko sali bongo mei moi muke pour vraiment ya passe. Moi, tant les moi bien, moi les athées, il fait un peu bien. Donc, moi mon pépéali, mon les athées. La patient. Elle dit que là, ils sont la maille. Là, on met la carte quand on dit monsieur, ils ont la maille. Eboka, motute, eboka. Voilà, voilà ça là. Voilà. Voilà, vous avez mis tout là. Il y a moi si tu as tout eboka. Ben ça il y a eboka. Ça comme ça la base. Hein? Ça on sait la montagne ça. Yo ça dit là aux autres là on sait là. On commis pèse à l'état ya pas mal. Ah biso to zala kana égalité. Yo kenda ka mosala, yeba kenda ka mosala. Bon misala ndako to sala ka biso nyonso. Mais ngala mona ki plaisir. Na sala na eboka ngai moko. Tiens, moi, maï. Oh, Yesu. Yesu, yeah. Oh,
motema na ngai ponga na bika ye. Voilà, chimai ekomi mwa dangereux. Okonika malembe malembe kokuta malembe malembe. Chimai wana komela mana kati ya nzete ya simana nde abandi kotuta makasi. Motute oyo motute oyo eboka. Bon checker na internet botala nzete ya manga to pe poso ya nzete ya manga to pe makasa ya manga eloko ni ekoki kosala na nzoto na biso. Na kopesa bino resultat sima tango nga mona kosala yango. Mais eloko moko pesa bien mpona bato babelaka diabete ezali carella. Carella ezali végétable moko d'abord végétable, ça légumes moko ya quoi fruits, mais ça s'appelle végétable, donc les ali légumes quoi, légumes moko verte. Ce qu'on met la jus na yango, à tout ça c'est la moi citron, tout la moi moura. En tout cas, ba malade nyo son kili ko ba no bosa na ba diabète, on bosa na ba malade belé. Surtout tango ba âge ça au poussa là. Moi je te comme moi fragile. La fragilité wana il faut que kozala déjà ekenge komelaka mwa banzete parce que bokoko na biso ezali malamu kaka problème ya bokoko na biso ezalaka faut koyeba dosage. Donc voilà quoi. Donc quand tu apprends quelque chose ya bokoko faut luka oyeba dosage nango ezali biloko ezanga dosage esalaka soki osali yango olekisi mwa mikolo alesima oye komela lisusu. Voilà. Donc ça ndenge ezali hein. Nga blenda pour la banzete na komi nango champion. Na boya kisi ya mondele. So ngomsu na zui problème akufi na tension boka moite parce que na boya de kisi ya mondele. Donc na espéraka toujours que ba kisi na ngeko sala ti ndenge nga na lingaka. Donc vraiment na zala attention mettre na ndako. Attention, ils allaient toujours bien et comme normal. Kaka, comme il a banzete, kamata karela, kamata poso ya manga, siko toujours poso ya nzete ya manga. Donc il y a immunisation na bokoko vraiment donc na ndenge ya mokete. Eh oui. Bon. Ezalaki bongo lelo mosala ya eboka mpona kosala bokoko. Bokoko na biso elobi te soki ozwi mwa nzete banzete lokola nzete ya manga, ba paipai,
poso ya nzete ya manga matiti ya manga esalisaka na bamaladi ebele. Nakopesa bino baleson te me nalobi bocheke na internet eloko nini poso ya manga ekoki kosala na nzoto ya moto to mpe toloba ata poso ya manga toloba nini bafeuille ya mangue eloko nini ekosala ngai namelaka mingi ti ya feuille ya mangue ezali natokisi yango mai wana na chauffe kaka moke na medi ntongo nakei mosala poko nazongi nzoto kolongono pas de problème. Alors carré là nde yali cure à chaque soir na décidé namelaka carré là un verre de carré là eza bololo ezalaka carré là eza végétablement eza lokwa fruit mais ça s'appelle c'est un légume na forme ya fruit il faut kokamataka yango komelaka yango so osali jus na yango mingi toyetisaka biloko tobengaka batireur de jus quoi donc juice nde na anglais balobaka donc eloko basalelaka jus donc yango ekabolaka jus etindi na ngambo oyo poso etindi na ngambo oyo nde yango wana tozwaka jus wana naturellement na po kobeti verre moko mpona carré la okoki kotia mpe mwa ndambo ya mungwa na ntango mosusu okoki kotia mpe nini na citron. Bon bato babangaka citron mpona babrûlure bayebake citron soki otie ndambo ezalaka toujours bien, surtout citron vert ezalaka toujours nécessaire. Voilà oyo lokola na teti yango boye na koluka natia mai etikala bongo mpona kozala na moyen ya kosala yango bien na pokwa elemba. Merci beaucoup. ezalaki bongo ndeko na bino Raphaël Ngoma lelo nayaki kolakisa bino ke biso awa tozongela bokoko mpo bokoko ezali très important. Komela bakisi ya mindele ekomaka le mosusu poison na nzoto bon toboyi bafunda biso mela biso bino kaka ke bato ebele bakufa na bakisi ya mindele komelaka eleki ebele poison oyo ya biso mpe bokoko ezalaka esengaka il faut komeka calculer, c'est-à-dire si on sali cure il y a un mois au PMI 7 jours. Voilà. Donc le système qui c'est beaucoup on a besoin quoi on a besoin bango ba yeba ki dosage mais so ko moto apesi yo eza na dosage te faut mekana no mbali so mbala misa après 3 jours sur ça eza na réaction mon côté ba réaction quoi ba diarrhée ça normal so ko meli ba ki c'est beaucoup on a besoin so ozi neti carré la so ko meli on ba so mona moi diarrhée pe ezalaka bien parce qu'ils sont dégagés et libumu pe ekokita donc ba ventre ba bedona wana libumu ne lokwa vwando babengaka na Kishasa wana awa tulinga likambo wana te. Voilà donc awa na kotika nzeto esko elemba kati na mai de façon c'est que na pokwa na kozwa yango na kokontinue konika yango. Voilà na mekaki na sec mais mususu kuna tutaki déjà na mai. Allez kati na Rango TV ezalaki bongo masolo ya bokoko lelo Raphaël Ngoma asimbaki ebuka bandeko boka mwate ezali bokoko esengi na simba ebuka pote na tuta nzete ya manga donc poso ya nzete ya manga boyebi poso ya nzete ya manga ezalaka na épaisseur monene donc nakopesa bino ba avantage ya poso ya nzete ya manga très prochainement na émission oyo ekolanda. Merci beaucoup en tout cas moi mongongo so ezosenga kosuku esenga moi eloko bolimbisi bamiso baloba koso ozosala émission komela te mais awa ezali naza na ndako eza bokoko naza relax na jardin en tout cas nakoki mpe nazali na droit. Merci eboki tikali wana voilà eboka na ngai yango kati nango bomoni ezali nzete ya manga. Et je vous disais que je suis dans le jardin. Et voilà, mon jardin, c'est là. Il y a un parking. Et voilà. Voilà. Et Boka. Bon, tout est où? Yango wana Raphaël Ngoma lelo à tutti. J'étais à Manga na Eboka. Ok, au revoir.